Kurera namo. Bonjour. Mbote mingi na bino nyoso ba bolinga maman il y a ni tu na pesi bino ba mbote ba ebwe abar. J'espère que vous allez bien, j'espère que bolamuki bien. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawala musi na makasi ndele kana lobake kolala kolamuka. Ezali habitude teta nzamba pesi on peut mabomo igweba na kokumisa nzambe kopesa nzambe tata. Merci. Lelo tokosolo la makambo etali ba pasteur ba tneso benga basali ya nzambe. Bato songi. Wembenga basala nzambe batondi na songi avant to kota vraiment na kati ya lisolo na kochela bino na video o boyoka après nde to sololi. Bonjour papa. Nana obenga opona makambo Elise papa. Na solola na yo na yake pa na yo polukila leki na nga solution. Bino mtu boye bisi eke nga na zandoki na zaboye na sali boye na koma mari de nuit na na zongsi boye. Leki na ngande babenga na tongo boye o aza na hôpital leki mwana na yemoko abungi soki pendenge nini nga na yebite papa ya solo wana vraiment yo ndenge oza mosali na nzambe oza parent pe onti mabana batu basufri na modele oyo mwana biso azosufri na église na yo likoya baprofesi likoya bajeune ta ndenge akomi na yepa na ona senga bolimbisi na sala boye na zongisa boye ozoyokela ngai te na yebisi yo bien ke mwana aza fazer aza pesa ovanda te na sengi bolimbisi na zweli ndaku na yebisi yo ke ede ngai bachai na bana na ye na ndaku wana oboyi ko ede ngai ti lelo na zela réponse to na benga ka oyamba ngai te ya solo wana ta nzambe na likolo oyo apesi nga na yo pema na bana na opema na mwasi na opema kotika mwana batu famia batu mwana batu basufri na modeli wana ya solo wana papa yo za na pouvoir nzamba chakati na yo sambela batu soki yo lobika za mvote poni te ko luko sambela yo biksa molimo na ye na ki akoma na eta wana komi ya solo wana penza papa vraiment na finga basali na nzambe te na lobela bango mabete na loba elo mote na yepa na yo kande yo kende pa Yesu kolela masumu na ongana kende pa Yesu kolela masumu na biso ya solo wana vraiment na oloba na zolo ba mokilo biso stoko kufa. Voilà bandeko likambo eza boye ndenge bomoni wana ba photo ndenge bomoni evandi wana na bitoso bomona malamu te ezala ndeko moko ya mwasi na leki na ye komo na ye Elise basambelaka na église songolo nde bomoni kaka bilongi ya bato bino bomoni wana ba photo leki na ye ya mwasi epa yo asambelaka bakangi ya na ye ndoki balobi ke ya na ye aza ndoki ya na ye mutu aza mari de nuit na ye soka azobala te eza mpona yaya aza mari de nuit na ye leki aboyi yaya lobi bandeko kindoki yango onga na zwi wapi totikala nde toza boye papa akufa mama akufa totikali biso moko siko kindoki oyo yozoba lelo kenga na za ndoki kindoki yango na zwi wapi oyo nga na kozala ndoki na kende kozala mari de nuit na yo bandeko atelemi ake komona pasteur ya mwana wana ake koexplike ke pasteur makambo nini yo nga naza koyoka tala mwana ndenge aza kosouffrir mwana komi fazer mwana komi libanda nalingi mwana zonga na ndako esika tozali mais lokola bino boyebisi ke nga naza misala mabe nazali ndoki moye azonga epai nga nazali eza te atelemi ye moko ya kuluta baleki akei ti epai ya pasteur koexplike bango problème ke prophétie na bino oyo bino bopesi mwana biso ekomisi mwana na kanisi bozomona mwana komi fazer akimi esika azalaka mpo bapesi ye prophétie yango wana ntoke bino basali ya nzambe yango ya lelo baprophétie na bino oyo basali ya nzambe tokogeneralize te bino nyonso tout mais la plupart pasteur mingi bapasteur asongi bokomona ata mosusu bandimi bazokima église kaka likolo ya pasteur mokambi oka akambaka lingomba ye moko azokimisa bandimi na kati église songi akende pa Marie-Jeanne atongi Marie-Claire akende pa Marie-Claire atongi Eugénie akende pa Eugénie atongi Clarisse alonga pa ya Clarisse atongi Betty alonga pa ya Betty atongi Jackie ba pasteur bango moko nanu la plupart bato songi bango moko nde bakabolaka penza bato na kati ya église obami bengi basali ya nzambe yango ki mosali yango ya nzambe balobi yo za mosali ya nzambe ozana pona kosangisa to pona kokabola bato
bana o ebele boza komona voix Cécile te na kotiela bino ngo continuer koyoka bana ebele boza komona na balabala mingi bakanga bon kindoki wapi kana bato babengi basala nzambe so kaka na église o kaka tata mwasi ndoki mama na yo ndoki mama kulutu ndoki obe kopanza ba famille ya batu kopanza ba famille ya batu kopanza ba famille ya batu na makambo o ezanga mutu ezanga makolo tango yo ebisi déjà mutu ke yana azandoki asa suna confiance yana ete po yo kangi yana endoki akolinga susu yana endenge nini suko za musali ya nzambe omoniko yaya mutu wana azandoki me bengisa yaya wana mama yaka ngai nzamba alakisi ngai lokwa bino bosolaka na nzambe na utoki na buto lelo kotambo na lola tango na tamboli na kutani na Jésus tango na kutana Jésus atalisinga abike Marie Claire oza ndoki Marie Claire oza Marie de nuit ya leki na yo yengwa lokola Jésus ayebisinga nga na yepepa na yo ko yebiso Marie Claire tika bondoki eza mabe leka na délivrance na sambela po na yo po bondoki na yo esila otika konyokola libota na yo bosali yango na nkuku likambo sila kate esili me bino boza kaka ona kende ko tambo na lola tango na tambola kuna kutani kuna na Jésus ayebisinga bo kaboli mabota na mabota ebele na yebisi bino ata bakuluna na bomona musubana na kati ya balabala eza dia ba pasteur o bozomona ba pasteur bakuluna mingi bozomona wana mwana komi kuluna parce que bakanyi mama na endoki doko bakanyi mama ndoki mama bengani mwana bima ndako na nga kende bime pa na ngai mwana bakanyi mama ndoki mwana tali mama azandoki na ozonga suna ndako te na ke na ngai likola ba pasteur mingi ya lelo baza bato kosangisa te baza nde bakaboli bato ya kobebisa basengisa kasu mabota te musalaka kokabola mabota est-ce que Bible ngo lobi ndengo na ba pasteur Bible lobi ndengo na botala ya ndenga za na pasi ya ndeko na ye ndenga za kolela pona ndeko na ye aye komona na pasteur albi mwana oya lingo zonga sunda kote mwana komi fazeur mwana zengeska kovanda benga mwana solola na ye po yo muto pesi prophétie tango pesi mutu prophétie ndenge wana papa me bongisa yango lelo o bakuluna bangana bakomi o bakuluna mama musu na kati anda kwa zana mwana ozobisa mama na kete omoni oza ko avancer te po mwana na mutu asali nini mwana aza na misala mabe mama akamata mwana abengani mwana kei abimisi mwana na ndako mwana bimaka te mwana bimi mwana tango ko bima okende wapi basi bapanze sango za ndoki mwana ozala kuluna aokende na balabala akomi kuluna bamusu bazobalisa bana bazobala mwana zobala aboyi ba parents ba assister na libala na ye pourquoi parce que pasteur asakanga ba parents bandoki bano baza mutu aza na ba parents papa azali mama azali okamati mwana ya bato lave cerveau lave mutu mwana ndimelio tango mwana ndimelio tango azobala bozi ba parents boche bango aleka te ba pasteur bobongola mitema mingi ba pasteur bino nde bobebisi mokili ya lelo bebi mingi pona ba pasteur la plupart ba pasteur mutu bapanzi mabota ya bato la plupart ba pasteur bapanzi mabala ya bato la plupart ba pasteur bapanzi ba famille ya bato bino moko ba pasteur na famille na bino bokanga bandoki te boyaka tena liboso etonga ke o bozo mona aza mona papa na nga na mama na nga na kangi ndoki na ye pona na délivrer ye ezalaka te na famille ya basi na bino jamais pour koya na moto o azalaki ya mwasi na nga na kangi ndoki ezalaka te kaka kokanga na ba famille bandimi kaka na ba famille bandimi pona nini na ba famille na bino moko bandoki boza na bango boyaka ko exposer bango te na kati ya balibot na kati ya iska bosamelaka na etonga boyaka ko exposer bango te pourquoi kaka bato ya bato mosusu ne boyaka ko exposer ka bango pe mingi ba prophétie pe ya lokuta ba mama bato bateka kata mosusu mama zoteka mwa mapa na ye akozata mosusu ka mwa 2000 francs na ye yango ndeza ya bénéfice na ye okomona bénéfice wana na ki ko pesa pasteur bokoma bato mbongo bosa enrichika na mabonza kaka na bato bazana no misa kokangama na mabonza kaka bokoki ko yateke bosambeli po ofele bato babi bakei non il faut pas pesa mabonza ofrenda motei ofrenda lopango mapango wana bosombaka ezaka ya bandimi teza pona bino moko to continue bolanda za mokila nzambe menaka oyo te yo za na pouvoir na église na yo ko telemela leki na ngai toloba na yeke kende na nini na hôpital kende botala bana ba osufri papa bana ana pe aeda mboka na biso mtamema klima wana lokola kufi muta obundela bana na bazate niyo sono zomona te papa ya solo wana otika ka mwana nzamba kufa kana modelo yo babenga ngai baloba ke o azana hôpital mwana ne moko mona na te ya solo wana me azana église
bato ba prophétie mutu bobimisi kuna église yango ne sali ebongo ke andima makambo nyonso mais nzambe na likolo azomona nzambe na likolo azomona ngai nayebe eloko te lobaka nayebe eloko na kombo aleki na ngai me ngai nayebe eloko te oyo nyonso alobaki baprophétie wana ekozongela bana na ye ngai nayebe eloko moko te ngai nayebe eloko moko te kolo na bomoi leki na ngai souffrir tia okontinue kosouffrir ozokontinue koreagir te koyede ngai na leki na ngai nzambe ataela ngai kaka likambo oyo ngai natiki ye na maboko ya nzambe lokola yo change kombo olobi ke oboyeboye ngai natiki nyonso na maboko ya nzambe abundela ngai ngai naza na puissance te naza na eloko te naza na place okima te toza baorphelin mwana leki na ngai niokwama bongo ndenge azoniokwama ezosala ngai mpasi mpe natiki yango na maboko ya nzambe nzambe na ngai abundela ngai likambo oyo atalela ngai likambo oyo mpo ngai moko nakoki te naye mpa naye kolelela epa na yo sungi ngai te natiki na maboko ya nzambe bao nyonso baoloba ngai nayebe eloko te nayebe eloko te papa nayebe eloko te mwasi na yo atalela ngai likambo oyo pesa video atalela ngai likambo oyo aza mama mema mwana na libumu 9 mois yebi mpasi bana ndenge ezalaka mpona makasi na ngai moko nakoki te na makasi na ngai moko nakoki te kolo yesu bundela ngai likambo oyo kolo yesu bundela ngai sarata nde baosala mwana na mokili oyo bundela ngai yesu papa ngai natiki nyonso na maboko na ya nzambe abundela ngai yesu kolo ya okufa na ekulusi likoya masumu na biso bundela ngai likambo oyo nayebi te kolo na ngai bundela ngai oyo nyonso alobaki na kombo na ngai oyo nyonso alobaki na kombo na ngai yawe bundela ngai na likambo oyo bundela leki na ngai longola ye na place na tie na libulu oyo kotisa bana na bango moko longola leki na ngai na libulu bakoti ye na bana ne banyokwa makolo na yesu kolo yesu yawe nalola bundela ngai natiki nyonso ya maboko na yo papa nayebi ke yo moko bundela ngai naza na makasi te nalembi likambo oyo nalembi nzambe bundela ngai kolo na ngai na kombo na yesu papa amen. Boyoki ndeko mwasi ndenge azolela mpona leki na ye likolo ya bapasteur moto abeli asali na depression bazokokata komene hôpital te akomi fazera kende boye mabe azonga boye mabe asala boye mabe boyebi te ke mutu na mutu nyonso aza na nerf solide te bandeko na ngai koyebisaka bato makambo ta boyebisaka bato makambo ozokolobela mutu likambo oza koyeba te ke likambo ekoza na barepercussion likambo ekoki kotourne mal likambo nazoloba boye eske naza kosunga mutu to naza kosunga mutu te mingi bapasere komaka baposhe na bino bokoma kotalaka mbongo soki totali bamama bato na batekaka bamapa bamama bato na batekaka kaka azoteka mwa boudin mama na azoteka kaka kwanga bazoya kopesa bino bambongo yeka na dimi ya moteyi yeka na ya boye bazoya na mbongo babino moko boza kohule na bavoiture ya kitoko boza na bavie ya kitoko bovandaka na bandeko ya kitoko boza kosala bavoyage na ndenge boza kosala bavoyage ndenge bolingi me bango bazobonga te bazozaka na pasi soko otali bato babongi na kati église baza muke otali bato baza na souffrance balekebele o baza malamu baza muke o bana souffrance nde balekebele ezosala bino eloko moko te ntango deja so panzi libota mo boye na songi ozolala na yo mpe pongi ovandi na yo mpe oli omeli eske Bible eza koloba na biso makambo boye kaka bopanzaka mabota ya bato bopanzaka mabota ya bato Bible ezolinga bongo bandeko bondoki yango bokendokanga kaka bato baya bapauvre mpona nini bokendaka te pa baministre moko boye oke pa ministre mwana na yo wana aza ndoki bomeka na totala ti kende pa ya ministre moko biseke ministre mwana aza ndoki kende pa ya président moko biseke mwana aza ndoki to ndeko no aza ndoki bosala yango kaka na bato baza banaïf bato baya banaïf nde bosala na bango makambo oyo bana bakomi libanda bana baza kotelengana yaya oyo aza kolela baza ba orphelin abokola leki na ye bokamati leki na ye bino wana ale bolobe leki na ye makambo mabe leki na ye akimaka te akimi yaya akomi kotelengana na mwana na ye moko abungi bobongisa boye eza malamu te bozomibenga basala ya nzambe ta boya basala ya nzambe bozala na kimia bozala na façon kosolana na bato soki réellement otamboli nzambe atalisi yo ke Clémentine aza na kindoki mais bengaka Clémentine esprit Clémentine nzamba yebi songo za kindoki il faut na délivrer yo oli akopanzaka mabota lelo batebele baloba na asute famille mabote kabwana bana ebele baboya ba parents ebele baboya bana kaka pona binzambi kaka pona mambo ba pasteur pona nini ba mizima bazala makambo te
ba musulman pona nini bazalaka te ke bakabwana balobi ke yo zandoki bino basi bato mona nzambe ezaka o to bengaka ba chrétien yango nzambe penza lobaka na mukola suka okoloba Seigneur j'avais guéri les malades à ton nom non 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 et là un temps de moi qui commettait l'iniquité Bible ko satin ba te belé ko zala ndenge wana Bible ko satin tambo zo bo ba pagano na mu pagano kuta zo linga bato bakabwana te mu pagano so kuti bato na problème te bo vanda bo bongisa likambo likambo bokene nango boyete mais bino bobenga mi basali ya nzambe bapanzi mabota nde bino bapanzi mabala nde bino eza malamu te eza bien te bandeko bapapa eza bien te bopanzi mabota trop lelo kuluna wana eza libanda pe uti na baeglise mingi bokanga bana bato bandoki bapara mingi babenga na bana na bango baba bandoki bana mosusu bakufela baboti aza pa tata mwasi n'église yebisi tata mwasi ke mwana ndeko na za ndoki abengani ye na ndako akei mwana komi kuluna bapaster moto komisi bana bakuluna ti soki lelo bakuluna baza ebele eza mpona bapasteur soki lelo bana ebele bazobota de gauche à droite eza mpona bapasteur la plupart parce que bino nde bozokangakanga bandoki pambapamba na bafamille ya bato na mabota ya bato kaka aza ndoki oyo aza ndoki oyo aza ndoki oyo aza ndoki mpona nini bafamille na bino mobokanga bango bandoki te boyaka na bafamille na bino te na baeglise koexpose bango te pourkoi ke ndeko nanga oyo aza ndoki kaka bafamille ya baninga kaka bafamille ya baninga kolelisaka bato ntango nyonso kopanzaka bafamille ya bato mabota ebele panzani likolo ya makambo ya bondoki oyo likolo kaka makambo na bino oyo bafamille ebele panzani bana ebele bazosouffrir olie bobongisa bino moko bapaster olie bosala ta baorphelina yango bosala baorphelina te bolingi kaka bapesaka bino eloko nini mpe bosaka na mboka yango ya Congo ebela bambongo boza na yango eloko nini bokotikaka na mboka na biso kaka division na séparation kaka nde makambo bowana yango boyebi division kaka na séparation soki bato ya mokili baza kopanzana na bino mpe basala nzambe mosala kopanzaka bafamille ya bato boluka bochanger bapasteur la plupart obokanga kaka bato bandoki boluka bochanger kaka kindoki mambo ebele yaka na mboka bino bomona yango te kaka kindoki lelo botatolaka susu bamerveille ya nzambe te botelaka su te ke nzambe aza malamu nzambe aza bolingo nzambe aza boboto bino baenseignement koma kaka ya kindoki bokoma kopesa kaka lokumu na satan valeur na satan lokumu nyonso ya nzambe bolongoli botie na mopanzi lokumu bokoma kopesa kaka satana valeur bokoma kopesa kaka na satana eya malamu te ndeko mwasi kolela ya boye mpenza na solola na yo nayaki epa na yo mpo lukila leki na nga solution bino mutu boyebisi eke nga naza ndoki naza boye nasali boye nakoma mari de nuit na ye nazongisi boye leki na nga nde babengi nga na ntongo boye oyo aza na hôpital leki mwana na ye moko abungi soki mpe ndenge nini nga nayebi te papa ya solo wana vraiment yo ndenge oza mosali na nzambe oza parent mpe ondima bana bato basufri na modele oyo mwana biso azosufri na eglise na yo likolo ya baprofesi likolo ya bajeune ta ndenge akomi nayepa na ona senga bolimbisi nasala boye nazongisa boye ozoyokela ngai te nayebisi yo bien ke mwana wana aza fazer aza na pesa ovanda te nasengi bolimbisi nazweli ye ndako nayebisi yo ke ede ngai bachai na bana na ye na ndako wana oboyi koyede ngai ti lelo nazela réponse to nabengaka oyambaka ngai te ya solo wana ta nzambe na likolo oyo apesi ngai na yo pema na bana na yo pema na mwasi na yo pema kotika mwana bato fami ya bato mwana bato basufri na modeli wana ya solo wana papa yo oza na pouvoir nzambe atya kati na yo osambelelaka bato soki yo olobiki aza mvu te mpo nini te kokoluka osambelela yo obikisa molimo na ye nake akoma na eta wana akomi ya solo wana mpenza papa vraiment nga nafingaka basali na nzambe te nalobelaka bango mabe te naloba elo mo te nayepa na yo kaka nde yo kendaka epai yesu kolela masumu na yo nga nakendaka epai yesu kolela masumu na biso ya solo wana vraiment naoloba nazoloba mokili oyo biso nyonso tokokufa eza mokili ya nzambe me naka oyo te yo oza na pouvoir na eglise na yo kotelemela leki na ngai toloba na ye kende nini na hôpital kende boye tala bana baosufri papa bana wana mpe ayeda mboka na biso ye moto amema klima wana lokola akufi moto abundela bana na ye baza te nyonso wana ozomona te papa ya solo wana otika kaka mwana nzambe akufa kaka na modele oyo babenga ngai baloba ke aza na hôpital mwana nde moko amonana te ya solo wana me aza na eglise
bato ba prophétie mutu bobimisi kuna église yango ne sali ebongo ke andima makambo nyonso me nzambe na likolo azomona nzambe na likolo azomona ngai nayebe eloko te lobaka nayebe eloko na kombo aleki na ngai me ngai nayebe eloko te oyo nyonso alobaki baprophétie wana ekozongela bana na ye ngai nayebe eloko moko te ngai nayebe eloko moko te kolo na bomoi leki na ngai souffrir ti aokontinue kosouffrir ozokontinue koreagir te koyede ngai na leki na ngai nzambe atayela ngai kaka likambo oyo ngai natiki ye na maboko ya nzambe lokola yo change kombo olobi ke oboyeboye ngai natiki nyonso na maboko ya nzambe abundela ngai ngai naza na puissance te naza na eloko te naza na place okima te toza baorphelin mwana leki na ngai niokwama bongo ndenge azoniokwama ezosala ngai mpasi mpe natiki yango na maboko ya nzambe nzambe na ngai abundela ngai likambo oyo atalela ngai likambo oyo mpo ngai moko nakoki te naye mpa na ona naye kolelele mpa na yo yo sungi ngai te natiki na maboko ya nzambe bao nyonso baoloba ngai nayebe eloko te nayebe eloko te papa nayebe eloko te mwasi na yo atayela ngai likambo oyo pesa ye video atayela ngai likambo oyo aza mama mema mwana na libumu 9 mois yebi mpasi bana ndenge ezalaka mpona makasi na ngai moko nakoki te na makasi na ngai moko nakoki te kolo yesu bundela ngai likambo oyo kolo yesu bundela ngai sarata nde baosala mwana na mokili oyo bundela ngai yesu papa ngai natiki nyonso na maboko na ya nzambe abundela ngai yesu kolo ya okufa na ekulusi likolo basumu na biso bundela ngai likambo oyo nayebi te kolo na ngai bundela ngai oyo nyonso alobaki na kombo na ngai oyo nyonso alobaki na kombo na ngai yawe bundela ngai na likambo oyo bundela leki na ngai longola ye na place na tie na libulu oyo kotisa bana na bango moko longola leki na ngai na libulu bakoti ye na bana ne baniokwama kolo na yesu kolo yesu yawe nalola bundela ngai natiki nyonso na maboko ya yo papa nayebi ke yo moko bundela ngai naza na makasi te nalembi likambo oyo nalembi nzambe bundela ngai kolo na ngai na kombo ya yesu papa amen. Jeune prière bokotisaka bato oyo bino mwa bokondaka te mais tala nde bandimi bazokonda parce que so bosali jeune prière na bino tant bosala jeune prière bino ta bozonga na bandako bokolia kitoko bolie ba beefsteak na bino bolie ba ngombe bolie ba soso ba mbisi bandimi tango bakozonga balie dindon na kwanga moye bandimi bazwa santé ezati mais bino moko tala santé bokondaka te nzoto ebebaka te eloko moko te bolalaka na bandako eza climatisé boza na bavia kitoko bozokotisa bato ba jeune prière ya batamulai jeune prière moto asisi jeune prière azwi lipa na mai ya lobo ameli moto asisi jeune prière azwi kaka mafuta dindon na kwanga ale bato baza kokonda mais bino moko bozo ya minene kwa ba beefsteak bozo ya minene soko lingo voyage simise loke i voyage bandeko Jésus-Christ revient bientôt kande bolobaka na isambiselo makambo nyonso nzambe akochanga na mesa poto sani poto samba pona lelo tosuki wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna nzambe anubenishane bana betu bonne journée. Bye bye.